Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien. Vlog na bino ya musuni nde na lakai bino na ndosa ba vlog na mingi. Voilà. Toando landango anaib sabino la famille na ye au champ. Na ye au champ awa na somba moi 2-3 choses. Na ye sabino mikolo bando mona na perruque na mutu. Nazo changer tellement ba perruque mingi na travailler na bana et ça la bana émotion bana ba retourna ngai. Mais pourquoi aujourd'hui tu avais tes cheveux aujourd'hui ça? Na bino kanga on a perruque moi pendant 1 mois après na changera chaque mois dans Bobainga. Nae awa il faut na zulaba na mafuta. En fait, les petits marseillais oyo eza à base ya beurre de cacao, na beurre de karité, na pakola ngo bana na tongo avant ba kende classe. Pour eza na parfum mo ya kitoko bino mo boyebi ba mafuta ya cocoa ya cacao, ça sent le chocolat, ça sent bon. Yango na pakola bana na tongo, ne longi na maboko avant ba kende classe et après na butu tango ba sokola ka avant balala ba pakola ka mixa. Pourquoi na sala bongo? Parce que ceux qui va pas colika les petits marseillais ya pamba nazana mona moko azana peau moko très sèche. Les petits marseillais za vraiment na huile mingité et abimara nkubuka yangwana na pakola ngo na pakola ka mixa na pakola bango mixa on a butu so ba sokoli tellement na glycérine eza vraiment la hydratation ya bien so ka pakoli on a butu pour na s'hydrater et na tongo ba pakoli ka les petits marseillais wana na lingango beaucoup plus juste pour na solo nango pour moi na tikala na parfum na nzoto na ye longtemps. En tout cas c'est vraiment ba crème moko bien ata mixa o ya blé oyo ezara vraiment trop bien. Et voilà, donc ma photo est bien ma casse les petits marseillais oyo ezana solo kitoko donc so bana bana o bana ba po sèche oko pakola no bango ango kaka voilà. Après on va parler de cette crème Nivea Kidis o eza vitamine C. Non yo ka bato bazo komisango Nivea Kidis eza bien oui na sabino nga na commanda ki ngo na Amazon et baby singi lati singa kubuka le roi masque moko boné habité peut-être na Amazon ezaki ya originalité il fait na on somba ngonet na ba grande surface boye tout je ne sais pas en tout cas bato ba salé lango besoin un témoignage à bien boye bisanga comme ça prochaine fois on somba na Auchan awa assurance ezaki ekoki kozala ya bonne qualité peut-être ya Amazon ezaki ya bonne qualité té voilà eza bien eza na vitamine C bino vitamine C en tout cas et bongisa peau. Voilà. Na stali na rayon on est seulement au chango ba modifier place non c'est comme compliqué ngabina ki olukani donc but na nga vraiment na elaki mafuta ya les petits marseillais na mayonnaise na ketchup abana ou bien ndako on peut dire mayonnaise mon azora awa na nini na Auchan ezara bouteille mura mulaya jaune ou ezara bien ezara prix à bien en plus ezara mayonnaise moko boye mayonnaise quoi voilà parce que ba mayonnaise minga mikolo comme à base de moutarde de Dijon to lembi mamba moutarde de Dijon ana pardon mayonnaise ya normal et comme rare donc on a ben naé ana zota moi 2 boîtes wana 2 bouteilles de mayonnaise wana après et ça la zota moi provision neb sabino la famille botala ngai perruque on esa no mikolo bono mona ngana ngo botonga ngateke akanga mona perruque moko nazo changer tellement ba perruque et bangisa ba mindele. Voilà. Tokomi awa. Mayonnaise ngo yo remia. Voilà. Nakuti ngo 2,75 €. Et mayonnaise ba non yo ba tamo za ba 1 € quelque chose. Ketchup coûte c'est sila ki nakuti ketchup etikali kaka mulangi moko bonazu 2 milangi ya mayonnaise, mulangi moko ketchup. Natia provision et servir biso ta pendant quelques temps. En tout cas, ils a vraiment trop bien mayonnaise. Ils a goût qui toko na si bossa la ngo ba bossa la ngote so bozana au champ bo lukango en tout cas ils a bien bo sepela nango. Nazu mayonnaise wanga na bi na ki na caisse parce que na zana rendez-vous moko juste après ba course et tout. Na bi na ki non na caisse na futa obongo na kende rendez-vous nanga. Bota bilo na se retrouver dans la panier na se retrouver kana moi 4 choses. C'est rare na kota magasin na zo biloko kako na ela qui c'est vraiment rare nazala toujours na excès mais là vraiment j'ai géré. Ouais, na komi na caisse bino mo boyebi fin du mois boende bat batonda kana ba caisse leo kuna kuti mo ngolu bat bazaki belete koko mo amndela zaeli boso na ngana tala kabamba chariot koko mtama la mo alekisi nganga binzamba pambolo papa na bimi na sabino nzala na menda kubanda 8h du matin biso na mboko to lia kana nzela to kila ngosoniti to liaka pour se rouler okokati na zaina mo pain au chocolat wana na bandi ko lia ngo et tout nazwaki boisson te na Auchan na regretter na bino melanini na yesko fe na zo tramway ne bon ni calme ko tango tramway na ngwa ne zo na binzambi na ngana raté tramway oyo me no kimambangu te na sabino ngapona kimambangu na landa o buso tramway nini ya loba na okenda entretien d'embauche sans quoi non kimate kende na oya ya kende
pardon oki mabo bambani okoi conducteur akei au sentir niveau soni na sabino ticket mati na somba ticket kala nde bomoninga awa ko somba ticket kala ezate ke na froda ka na somba ticket ka de manière que koke musala koke osala ba course et tout na kenda mingi na voiture boy biso to ba totambola tambola na biso mingi vraiment te na eko na tikara ticket na distributeur 1,80 €. Na sabino ticket na distributeur est comme 2,30 €. Nabaki nazwa ticket à toute la journée le kola na non ke non fait na kendo sa ba course na kende rendez-vous en fait na éviter na ngai bangano na koka stress ngando te na sombi ticket à toute la journée 7,20 € ou 7,10 € comme ça et pourtant à toute la journée zaki ba 5 €. Mboko ezo pela na matingana na tramway bata tramway pe ba pangisa bango bien te Voilà la famille biso na tramway tozo kende ananga na bina ko maintenant place à rendez-vous en tout cas na linga trop d'avance na linga na ko ma rendez-vous à 30 minutes avant na fandi na nga donc na la moins stressé na linga tozo kota retard en plus mundela zanko mindele musuya yo ya rendez-vous mo 1 minute à retard à bozo tala niveau na komi wana donc voilà je disais na komi na parc wana zela heure ya rendez-vous nange ko kanabina fa na ngata na parc le roi moi ebimaki neb sabino na parc oyo ezana ba diemba ba balançoire auto benga ba diemba en fait bati siège moko ya balançoire adapté ya bana o bazana mobilité réduite donc bana net so bazana na ba handicap surtout physique ba penser na bango ngabi en tout cas mundele ayebika valeur à mutu peu importe ayebi valeur à mutu donc kiti o est adapté moni bano bazara msusu kingo ekoyaka kongo fanda raté makolo moi problème donc so ba fanti wana azana sécurité en plus ils ont pensé que moi na nuance azana droit ya ko profiter na bonheur ya ko sakana ya ko se divertir ya ko zala vraiment joyeux c'est tellement bien en tout cas prochain vlog bisous.